Donc, vous avez une groupe bandaki, il t'envoie les salamans nulle part, ni côté Nabiso, à la République, il y a Kinshasa, il y a Congo, ni na Brazza, ni na Angola. Après l'indépendance 1960, Kimbali Soye! Ofu la mato ivoyoka bien ikamonene salama na Brazzaville. Après 1960, nous avons l'indépendance, eh bien, mésentente il y a entre République et Brazza, n'a plus au Congo. Batu ya Congo bakoko yempa ina bisote, bisote tokoko kenda na Brazzaville te. Bitumba monene ezalaki na séparation ya likambo monene esalamaki. Eh bien, na ntango wana papa na son éminence akoli bambuta. Tozalaki na kati ya groupe wana alobaki tokenda Brazza po tokenda kobongisa likambo mosusu pamba te. Sika sikoyo tomoni Brazzaville na biso moye tokuta na biso ezali te. Soko baza na problème moye baya kolubilango na biso awo ezali te. Biso moye tokenda na Brazza ezali te. Mais biso sikoyo tokenda kuna kobongisa likambo moko oyo kozali la relation entre bango na biso. Bambuta batata wanzungasa batata tomapako batata nkimu akamati basali nyonso bamama mikala batata perendani tu ali tokoti na masuwa tokeiti na Brazza toyebaki te likambo nini ekosala makuna. Ntango bayambi biso tokei na kati ya ndako Nzambe matei maleki. Ntango papa atelemi papa lobi na sepeli mingi lokola na ye kokutana na kati na bino pamba te motema na ngai ezalaki na pasi na séparation ya kimosuni ezalaki na bino na biso. Mais lelo na ye kotia liaison na ngai ya tata Nzambe na bino. Batata na ngai bamama boyoka bien likambo monene esalabaki na miso na biso na l'heure wana na jour wana kuna na kati ya ndako Nzambe. Alobi tata Matuba yakawa mokonzi na bango kuna na Brazzaville babengi tata Matuba aye wana bakoti ye batie na katikati wana. Alobi batata bamama likambo oyo tokosala utali ngomba ebanda na mesalama te. Membala oyo tokosala yango mpona kopikisa baninga na biso na kati ya Brazzaville. Donc likambo papa lelo kosala bolanda bien batata na biso oyo bafandi wana ozokomona bazali na makambo minene ya kosakana te. Tata Matuba ye afukami wana abengi bamama mikala batata Johnny batata Perendani bazingi ye alobi bon okosali la boye mama mikala bino banso bozali wana bozingi tata Matuba wani pose ye maboko na mutu na ye maboko na bino nyonso ezala na kati na mutu na ye batomboli maboko batina mutu ya tata Matuba sika sikoyo ye papa kamati nzembo. Tangwa yembi nzembo ati maboko likolo tangwa bani libondeli ngana fungule misu natala pigeon eza koya eye na mutu ya tata Matuba efali pigeon papa ti maboko kuna tangwa tuti libondela saye amen. Pigeon akamati nzela akei papa lobi uta lelo manso bozali na moposa botuna na tata Matuba soko ya seni likambo directement na kopesa ye réponse oyo ya kopesa bino totika ya relation na liaison na ye
na makambo nyonso yo nzambe akopesa biso. Alors sikoyo papa Matuba papa sengi ye yakofanda wa pepe na ngai tata Matuba njele bungi papa zala wa yaka kokenda bungi eka meso wa fundo ga nzoka te akumi na eloko moko ya monene. Alors tango batoka matata Matuba balie na ye ti esika na papa fandisi ye wana. Alors ikamwana esalaki na Brazzaville ekamusaki biso nzoka nde relation ya liaison spirituelle oyo tata na biso akreaki na Brazzaville na baninga na biso yango wana. Alors ikamwana esalamaki tata Matuba mpe akamataki responsabilité. Ikamwana ezalaki monene yoka na suka na ndenge likambo ezalaki. Batata onzongasa batata bako bango collège ya tango ya munene ya bambuka mundu bayepai na papa tosali merci na likambo salime oyo kafunga likambo yokosala na Brazza biso toza na ngote papa lobi bambota bino ngai naza kuna olingi nani lisusu azala kuna me awa bazangi moto ya wana relation ezalaki kokenda ma message nyonso ya bapapa oyo baza kosala awa eza kokenda na Brazza. Esengo bien esengo te likambo wana ya oyo papa asalaki na Brazzaville eske mangumba mosusu basalaka yango yango wana banzambe na biso bazali awa tolanda mayo bazali na bango bazali eloko te mwa likambo ezalaki na nga lobi papa mpona loba na Brazzaville esalaki bambuka pasi me papa apesaki explication bomolela ngo pasi te pamba te awa ngai nazali na kisasa me bango bazali mutu yango natile bango tata Matuba. Alors tata Matuba ntango atikalaki makambo nyonso akosala na libondeli soko asengi kaka na likambo réponse directement na papa yangenda apesi réponse yebisa bango boye salela boye tala boye donc akomaki likolo ya Nzambe. Incroyable. C'est pour cela makambo nyonso ezali na batata na biso mais tata papa likambo na ko ajouter pardon ezali ya Brazza te ezali ya biso nyonso ya mokili mobimba. Likambo wana bakestion awa nyonso bafandi awa nazwaka bakestion tous les jours wana damala Kimbagizoye yoka likambo ya damala ndenge yelaki mpobolie balelo papa ayebi yango apesa biso promesse alobi baza na nzela me balabala totuna te soko eza wapi. Kimbagizoye papa abengi ngai tozalaki na ndako na biro kuna na Mokoto tozokosolola ayebisi ngai papa nsomo mama mokolo mosusu alambi fufu tozalaki na papa Fumambanza ngai nazalaki na age ya 3 ans papa Fumambanza azalaki na age ya 5 ans abengisi biso na ndako alobi bana baza na ngombe kesuka na ntango wana bana nalambi fufu kasi eloko kolela eza te alobi mama yotikala biso tokei koluka eloko kolia bonaza mosila bino kuna na ngombe kesuka bakamatani bango mibale na Fumambanza bakiti kuna na se ntango akomi na zamba kuna ye papa Fumolongo alobi mbuta mama alingaka ndenge alors kenda kolukila ye nkelele bino bakosuku nkelele ka mzembi yo la pintade eza ndenge moko monene. Alors kenda koluka nkelele ya mama alingaka nkelele kamata bankelele mibale benga bango mpona mibale ya minene yaka nango landanga na mai ongai na yo toliaka ngolo. Alors papa Fumambanza koti na zamba ntango abengi bankelele bayaki saseka incroyable ntango bakiti papa epiti kamzeko kikwe nge yo ya
akamati bangele bibali wala tiba muna mabo bangwa bitoko nito kutika lati toko kenda alibite toko yako kwa bila pobwa ozo akamati bangele bibali atina mabo alingana mai papa sungu langa kapa kwa dola kama alingana mai ayuko kutana na dogo nenda kama na bengi bangolo amen bangolo yosu badala kina mai kudali kono tokanga bangolo pesa seka na tuni yaya tokodia bangolo ko alebele kula tuzakusubiri bale toje akadi yale ni kuro toje akabisa kabisa pono yezana mandefu yezana mandefu aponi bangolo wana sisi ati bangona panewa na basoso to kama tinzela to gieti na mama mwe mama leo kwa spengaki to yena bisho kulela fufu ya moyo yale ofe biloko wa ozana mtamte ozana nini ozuna alo biyo to tida kisu ya wana to kwa swaya ngala alo tatanzu muyoli akani ngali papa kuna na ngoro na zati kuna na ndegembe na zati mena sana nsimiliki baba te nyama wana eloko kukwaka ezalakate damajo memo sana mimi ndio wote papa tukumokolea kobie sipiki kobie mono nazala bana mwana ngaina mama 10 donc il faut que les similitudes disent c'est trop papa combien oh vous doit quand même papa tu retournes madame tu dois tasser yo kali kamba yo kali ngani ya pasi ya munene papa so nyima oyo ngana yebisiyo bebali soko nyimi kaka papa sai na yo na tisi na yo na yebisiyo mukolo na kujya na kupenga yona tena koma wana badani basizi so oda ameya musu plus osisa papa limu sapati tokodia kaka mita libani papa merci kokoma ya mote na kodia kaka libani ya mwana papa bansimi ko yekenda sango na population yote ya ngomba na sen soko ikambali yeye na mtema ndio nasenga nzi la bale ka defile na babu na babu kwa kana posa ya kumona ni amawale ya simbiliki papa oyo ndio tubaranga ya sikute za laki ngai na sisi kwa mna kuomba tatamona kwa kulimu sanjo amen amen ndio mko yoka tamaa ngene kwa yo kwa basibri patrona no matele ndio ya pre Brazzaville e Valle da Macau. La festa è di Cambogia in Campo, si sa bene. Quella Brazzaville, stavo in Campo. Stavo in te, la protestante, le papone che sono Matuba, la Misat. Stavo in Awa. Boka regla masbebele kali ko somba bandakala baye nawo ikaboy fa sa kimba tawo papa kimba wazo sa dera kadaye babu wazo sa papa kimba wa ibadete bako imakinda itu na bawo masuri kukaki itu mabamu bagi Tahu bagaimana pesa rapo, kakak papa masuk tadi masih ke mahkamah teman itu mulai reaksi, lalu terus bawa lari dalam, pandai dah makan, papa dah kalau pokok nak tahu,
nakamoto pasu baru dia bisu simbaki kumur berada dia yang tiga bisu jadi kamu mungkin kata dia rajaki lalu bayar apa lalu sudah deh itu dia rajaki pun lagi mantep sudah semua pun mantep. Boleh yang boleh boleh dia. Itu sakit. Oh itu orang ini kau mantep pun. Orang ini orang mantep. Jadi dari sudah terasa tu orang mantep pun. Orang tu mungkin ada problem. Wah. Ibadah lama kemudian berada di yang mabete kasih malam, toyo kipeto lagi, terus sini nak membuat pertemuan lebih pertemuan emosi, amen. Dia boleh, tu yang nak kamu bisa nak kamu datang, wana pertemuan emosi, si kau cinta ni baca cara mama.